Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino bozali kolanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo lelo tobombeli bino nini lelo tokotalisa bino basango mo ebele na oyo ndenge bandeko mingi bazali awa bazali kokosa ba diaspora congolaise na ba information ya lokuta pona kolinga kotalisa bango ba information oyo ezali na nzela te oyo ezali ntango nyonso te ya lokuta koloba makambo ndenge na ndenge mpe kolalisa ba diaspora congolaise pongi na ba info na bango ya lokuta. Bandeko babolingo lelo tokotalisa bino mpe tokolakisa bino na babilili po ete ezalaki na ba image mosusu to decortikaki yango mpe toye komona ete tokoki kotika yango boye te ebongi malamu mingi tozwa yango tolakisa na ba diaspora congolaise mpe bapeple congolais bayeba lokuta nini oyo bato oyo bazali komemela biso po ete balingi ntango nyonso tu komema biso na libulu po ete lobi soki mboka na biso ekwei mboka na biso ekota na kati na libulu mpe mboka na biso ekoma na kati na mikakatano mpona kaka na ba information na bango ya lokuta mpe tokoma bato ya milelo na milelo po ete tolingi ntango nyonso tu koyoka bamakambo oyo bato ya lokuta bazali koloba sans ke to se rendre compte na ba oyo nyonso tu bamasolo nyonso tu ya basima ndako oyo bazali komemela biso mpe koloba n'importe quoi nzoka nde ezali na yango kaka bamasolo ya lokuta na lokuta. Bandeko babolingo boyebi ete Kongo mboka na biso oyo ndenge tosilaki kozwa mikakatano ndenge na bambula eleki tokomi kolinga ete biso bakongole toyeba ndenge nini tokoki kotombola mboka na biso na nzela ya bosembo totika nano makambo ya lokuta tolongola lokuta kati na biso totia bosolo kati na biso po ete totalisa meme bana oyo pe ya biso bazali kobotama awa na poto vérité ya mboka na biso pe bosolo ya mboka na biso kasi soki tozali kobomba kaka ba vérité pe kolakisa bango lokuta na lokuta meme bana oyo ya biso bazali kobotama awa bakoyeba eloko ya malonga te pe bakozala kaka bato ya pasi na pasi. Pona yango wana tozali kosenga na bino ete bandeko babolingo ebongi malamu ete boyeba ete biso bakongole ndenge tozali awa na poto tokomi bato oyo bazali kobetaka biso ba anesthésie to batonga oyo ya kolalisa bapongi na bamasolo ya bato oyo ya lokuta banguna oyo bazali kobetelaka biso ntango nyonso mpe koloba n'importe quoi alors soki olandeli masolo wana ezali ndenge wana te. Pona yango tokoyebisa bino sango moko oyo mosusu bandeko babolingo tozali koyebisa bino ete bato mosusu basilaki kopesa ba information mpona koloba ete paraît-il bakonzi ya Congo kuna na Kinshasa basilaki kosala organisation moko mpona koluka bana ya basi pe basombeli bana basi wana batike pe bazweli bango ba visa ya Angleterre bakei kuna na Londres mpo nini bakende kweisa bato oyo babengi bakombatant pe kosolola na bango nsima na yango nde soki babimi na bango après kobima na bango nde batieli bango poison na kati na bamasango bazali komela po ete basilisa bango. Bandeko babolingo gouvernement ya wapi oyo akoki kolekisa ntango na yango ya pamba mpona kotindela kaka bato oyo bazangi ntina oyo mayele kutu eza te
o bazali koloba makambo lokola batiaku gouvernement nini yango oyo ekoki kotindela bango bato po ete baloba nini bana basi baya awa po ete bameka bana mibali wana po ete soki babimi na bango nsima batiela bango bapoison bomoni bamasolo na bango ya nsima ndako ndenge ezali mpona kolalisa bandeko babolingo soko otali meme elongi ya moto yango bazali koloba ete Kinshasa ekoki kosombela moto tike po ete mwana mwasi tike po asala kaka 8000 to 9000 km mpona koya ti na Angleterre après aya kobatre to kodrage mwana mobali wana après nsima batiela ye eloko na nini na kufi na koseka mpe natali elongi yango ezali kokamwisa bandeko boyebi babilongi ya bana mibali oyo ezalaka ete po ete mwasi ya ndima ye ezwaka mwa batango mpe badifficulté mwasi azali na badute oyo esengaka baintervention ya bato ifo baya baloba po ete mwasi ya ndima ata mwasi ya ndimi me kozala kaka na bacontre cœur nde elongi yango wana bokomona yango sikoyo na television liboso ya bilili tokotiela bino oyo nini journaliste oyo soki soi-disant journaliste ekanga azali koloba ete na komanda soki komanda mokrekese soki mokrekese soki nani ete batindeli bango bana basi moko mpo baya komeka bango nsima nango batiela bango bapoison kokamwa bandeko bainformation ya lokuta otali elongi ya moto yango bazali koloba ete batindeli ye mwana bakotindeli bango bana basi kolongwa Kinshasa ti na Angleterre 8000 km otali elongi ezali mpenza babilongi oyo basi bandimaka na difficulté oyo babilongi oyo mpenza ezalaka ete ata ntango mwasi na mobali baza na kati ya chambre soki atali kaka elongi ya mobali boye bandi kobanga mbala moko bilongi yango nde yango wana epi mwana mobali yango mpe azali mpe kosala lolendo azali koloba nini ndenge ezali wana azali koloba nini ndenge ezali wana batindelaki biso mpe bato yango me ngai ndenge nazali apo bazwange ezali pasi ndeko mobali tika kokosa elongi na yo eza kolakisa mpenza elongi oyo oyo basi bandimaka mibali na badifficulté otieli toyi me mwasi ntango akotala kaka elongi ya bandi kosala badute bilongi yango mpenza yango na bandeko ntango mosusu bakoloba information yo mama Rosalie azwi yango wapi botala na bilili boyoka ebongo nsima na yango tokontinue émission na biso info du jour avant au continuer koloba c'est comme si que kikaya azolemba bino test na yo ki on dirait baloba tindele bino basi moko bauti Congo baye awa pona baluka moye ya ko tiela bino ba poison pour babi ke boza est-ce que basi bazo na éviter est-ce bazo comprendre bien ba congolais boza faible côté basi ou bien ndene on ba tindele bino basi wana ba piéger bino te ba o ba na idéalité ya wana nous sommes des mariés nous sommes fidèles à nos femmes alors basi on ba procéder biso ba ko kana bango te donc nzambe a telemi surtout bunda pona Congo moi les appels solo bna ke basi on baye po ba basala ba bulo wana bon baloba ki baya te ko bangisa biso to ba congolais du père et mère de to ko bangisa nde bango so ba Congo ba congolais moli mo ensemble simba bango ba ko changer ba mentalité na bango do to na ko banga te et puis mon sergent na elongi oyo mpenza oyo nde bazali koloba ete gouvernement ya Congo esili kosala organisation mpo ete bana ya basi balongwa na Congo baya mpo nde baya kodrage moto ya boye tala kaka elongi yango oyo elongi mpenza ya mafuisidi mpenza oyo mafuisidi ndenge balobaka na Kikongo kokamwa azali koloba peke ye azali difficile alors que soki otali malamu bilongi ya boye nde basi bazalaka na badute mpo bandima ogomona mpenza mobali aza kotia mwasi litoi me mwasi aza na badute mpo andima bilongi yango oyo babilongi ya contre-temps mandefu désordre mbanga kutu koloba te zolo esali soki ndenge nini misu kutu mobulu na bazi ete oyo mpenza na bazi na butu ntango alalaka ko mwasi na ye azwaka mpenza dra afinikaka na elongi mobimba mpo yebi na kati ya butu ezalaka ndenge nini bandeko boyebi ke na kati ya butu ndenge ezalaka wana okomona ntango mosusu okoki kolala boye mbala moko okomona osutuki ntango osutuka na pongi okomona ntango mosusu moto olalaki ne pembeni okwei mbala moko misu na ye etape mbala moko na elongi na ye
nde basi ya bongo oyo bazala bavivaka na mibali oyo balalaka komona dra ya kofungwa ya kozipa matina moto boyebi mpo na nini mpo babangaka ete bariske wana ezalaka ke mwasi asutuki na butu mpo bandoto mosusu esutukisaka okomona mpe mbala moko ye kokutana na elongi ya mobali ya ganga mpo babilongi ya boye soki esi elali na kati ya molili ezalaka somo babilongi ya boye ndenge bokomona tala kaka ndenge forme elongi ezali epo eza komona na bilongi ya bamiyibi oyo nde boza koloba ke lobi bazwa Congo mpo ete lobi bakende kozwa baposte ya minene na Congo mpo bakamba biso bilongi ya boye bandeko me wana ezali mpo ete na baminda ya poto Kabila tie na Congo bavuzu na yango nyonso to bakende koteka mpo tala kaka aza na kati ya Angleterre me oza komona kaka elongi neti moto azali bakote ya mpenza ya bamboka ya kati oyo mpenza babengaka oyo soki bamboka oyo ya nkolo kuna na bakongo ubia azali na mokoto tala kaka elongi ya boye mpenza oke nga nakoki kondima te soki nayoki kaka o bato ya boye bilongi ya boye ezwi mokonzi na Congo ndeko antuka na meli poison na se suicide mpo wana ko ezali neti konda koloba ete nzambe azali ejiste tala kaka elongi ya moto boye eza komonana kaka kivoyu epuis momeli diemba escroc donc aza na elongi na ye soki otali kaka omoni bamakambo wana nyonso to ebimi sa meme bayebisa o ebongo moto ya boye nde bolobi nini yo bakambela biso Congo kokamwa antuka na kamwe mingi na kamwe mpo na yango antuka tozali koyebisa bino ete boyebi malamu ete mboka na biso République démocratique du Congo tosi totimbeli bamakambo ebele totimbeli donc ndenge ezali wana jamais moto akoki koyela biso susu baje ya nsima ndako mpo ete ndenge tosi totimbeli bamakambo jamais tokoki kondima bozoba mpo na yango tozali kosenga sikoyo na papa Botamba yo moto ozali kote kuna na technique mekana nukotiela biso mwa loyembo moko ebongo na nsima na yango tokontinue mpo na koyebisa eloko nini oyo tolingi kolakisa sikoyo na bapeuple congolais to koloba na bapeuple congolais tiela biso nano mwa loyembo ebongo nsima tokoyeba nini oyo tokoloba